Yo dans numéro de gâté yo. Nazda nangote. Yo dans numéro de gâté. Nazda nangote. Nathalie. Yo beto na bondeni. Oh. Nga za photo na tinda mobile na ye ba photo. Ngai ba photo ya mabe makasi. Na tikala ko sala ngoti. Na tikala ko sala ngoti. Yonga kanga bakirate. Yo kanga shuni. Yonga kanga bakirate. Yo kanga bakirate. Wana lo tala. Azari pe. Otani. Ya respecte po ya na respecte. Eloko nini elasanga na ye tobimaka. Papa tu peux essayer le téléphone. Na répertoire na zakina mutu musu te po ani ko e pala ngati. Ayi se toni. Ezaki rien. Pa ni pala ngati ngade. Ano ba za numéro na tête. Moi mon mari ko te téléphone ka. Dela. Siko makambo ya ngana yo. Ekomi wa ndenge nini. Eko makaka. Ade makaka le biso ko la suki. Oza mwasi mabe. Poso ezali. C'est bon on a pas. Posa na ezali. Na yé ba bima ka upa. So ozo raisonner mabe pouanga. Donc nazaki zobande na ndimaka ke petit serno ya fana ndako nanga. Balbi désormais bravo Jésus-Christ eko kita na Lubumbashi. Bana Lubumbashi, bana Kolozi, bana Likasi, Chic Mukadi au kita sur place. Na kati ya Lubumbashi. Bana nyosa golf wana. Lwala balikasi tozoya. Bwana Yesu asifiwe, mubarikiwe kwa jina na Yesu Kristo aliye haya Mungu wa mbinguni. Bien-aimé l'apôtre Moïse Nazoya Lubumbashi. Bravo Jésus na mboka na bino. Tozoya kala mingi te awa na Lubumbashi. Je crois olingaka bravo Jésus, olingaka Thomas Fabien yo azoya. Bien-aimé dans le Seigneur na pamboli bino na kombo na Yesu place na Bolanda ngai naza madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien-aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu oyo balukaka place ko sunga o balukaka place ko pesa mbongo na bango tala place malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire pour na bana na bazanga place ko lala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na ba église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien-aimé dans le Seigneur, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Abandé kotongela ba apôtre ba tinique. Mais un jour à Koufa qui c'était vraiment fini pour elle, mais elle ko izong saka na bon ezali mal bolamo abandé ko sala pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo, totongi la banane sika, nzamba kozanga te kopambola, opamba ba génération future na yo, parce que tika la naningwa mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tient ma bobo to continuer être tout bandit et que les rapides, nzamba kozanga te kopambola, je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, bandeko nyonso bazolanda biso na kati ya bandako na bino, na kati ya ba télévision, na kati ya ba téléphone, na kati ya ba tablette. Merci parce que bobengani belé bobike musala ngwe bandi to benga bravo Jésus. Bravo Jésus na bara chaque fois eza lokola salle d'op. O ba bena ba problème là bon pour que tu opéré, pour que tu pèse sa solution. Merci na kolo nzambe pour na pema bon mazo pesa biso zo pesa ndeko zo talanga pesa ba famille zo talanga. Merci encore une fois na notre sponsor officiel babengi Jésus-Christ Nazareth. Yende ao sala bolamu na ye na ba vie na biso. Merci na bandeko nyonso. Merci na notre président Chic Mukadi ainsi que Malidi Mukadi. Merci mère doublé, maman Baleki, maman Banebele. Merci. Na pesi merci na Dinish Mosolo pour la régie finale ainsi que Eliash. Pour la musala malam na sima caméra ainsi que Thomas Fabien na Rosangate na pesi merci une fois na ma consoeur que j'aime beaucoup na komba Clarisse Witch ainsi que Vie Jojo Lukoji sans oublier ya nono isko zalinzamba pambola yo merci encore une fois na couple malamu na kata Canada na bingi bango zali Mami Mpunga na papa José OK joyeux anniversaire à toi ma sœur que j'aime beaucoup ya Fifi Ntumba depuis France. Tu peux sombo te belé. Maman ba garçon, na komba anaka pinga chamala. Ah, wow.
Zama Pambolo na Bossanité na kata Johannesburg wana Bossanité Dorine Kaming ainsi que Bajimel Kitoko ainsi que na yana bango ya Davina na pesi Mbote Belé na pesi encore Mbote na Claudia Panzu ainsi que na Bossanité Sylvie Bayon sans oublier Sifa Olenga madame bongo yemoko l'apôtre Moïse Kasongo bana sa restauration Mbote. Et monsieur Bandi, et Bandi loko aboni kande de l'obakaso, to fandi bat bazanga la te benga bravo Jésus, pour na exposer ba problème na bango. Et les loko une fois, et un des convo comme moi, ça la narabiso, abi papa, vraiment on a besoin, bosunganga. On a besoin de bosunganga parce que les cambo, ils ont matelanga, na koka supporter en moté. Cambo zani, to éviter. Je crois ngai na bino, to landali solo na boke binyos. Debo à chaque fois prophète. Maloba, il faut loba. Tout tiki à loba. Maintenant, la question, tu retournes et ça très très important. Merci beaucoup. Mote maman. Mote papa. Ozobe là? Pino bela te. Kambule kitema. Kambule kitema mutu. Bon ça peut moi jaquette pour un micro et vos kangason. OK. Merci. Merci beaucoup maman nangai. Maman comment on est? Comment on a Rit Amba papa? Rit nani? Amba. Amba. Maman Rit Amba. Amba ezaka kombo batete là? Pia Bangala. Bangala Amba. OK. Maman Rit Amba. Maman Rit Amba sambela là? La sambela papa. To sambela kaka. Sambela kaka. Tu vas prier. Moi c'est le prophète Eric Samuel. Ils ont mission mot chrétienne. Tu as un pasteur, tu as un prophète, tu as une servante. Ah tu zaka bongo. Et au moins ba te ba ki me aka pa na biso. Donc normalement on a bravo, je dis comment on église. Des problèmes. Tu ressembles tu sambeli nzamba makoki nyonso to pesio merci to banda o ezali émission yo na sala boko na yo mama bengi biso pese makasi ya ko dévoiler les zakati na bilobi yondo za moto au restaurant ka mitema eza ko be bando restaurant go na besoin malobo ko me pas maman c'est notre bien de grâce ticket yondo pesa maloba PPC makasi bolembu o azana ngoto pasio azana nzambe pese makasi na kombo na Yesu amen. Amen. OK. Merci maman Rit Amba. Boni problème nini o benga kibiso to fandi to mon téléphone sonné kana ba problème et oni problème ngo o solo na biso peut peso solution. Problème ngo zani. Papa. Le motima na ngiza ozuka. Na pasi. Na vraiment na passe. Na ndako na ngala mobile na. Malgré notre balle, mais tu vivons déjà ensemble. Balle na ngaza akina osumba ba makala. Ba mboka ba village a koteka ngapi na teka na ngala zambi. Mais vu que tu bimara ndako sikala yango moko. Na préféré na benisa petite sœur à Landinga. Vu que bando vende pas oncle et bikaka ko vende pas bateau ba makambi belé tout le temps des rapports ya ba salinga boya ya ba zongisi na tali pe kenda ko za munini tuzaka ngala mobile nanga otika letanga souffrir na zoele ki nanga yaki to vendre bien nyaso bien en tout cas problème ezalate mais na komi ko suspect na koma ki ko suspecté babiloko moko boye ya bien te et il va que jour mosusu na bimi na ye na koti petite terre oskola basuki loto mobali nanga nazalaki nanga na baida mabe te mais fallait na tuna parce que eza mobali nanga ileki nango avanda ndako nanga mais aza na balimite oyo etali mobali na ngai mona sala yango naza yaya oyo te lokola aleki ayaki aye na tikeli nyonso ya mobali na ngai ya sala te ya mobali na ngai ekipe ngai oyo nyonso etikali ya ndako ana ye na droit osala nazalaki etoni omona petite sere aonika basuki yoto mobali na ngai basengle natunaki mobali na ngai abi ye pa comprendre te nde petite sere asimba ye babiloko na ye bon nalekisi na ngai ngo mpo namonaki yango za yango normal. Et ça l'a mis 2 ou 3 fois. Mais non, les qui sont au cas. Vu qu'il y a des gens qui ont des butu, il y a des fatigue, papa, il y a des gens qui ont pourquoi.
ya penzo to c'est que pema maka mususu moyena landi vraiment ezalaka te mais tant que naza mwasi ndako ya ndako nanga na landela babiloko mususu ata na faiblesse wana ata na fatigue wana nande ko landela en plus nga pe na mobile nanga tozanga baje ya cache te quoi téléphone nanga mobile nanga ko simba ya mobile nanga pe na osi na remarka ki ke mobile nanga komeki ko batela téléphone tozanga code te mobile nanga check code bon na bete be ka kara pour ne bi mobile nanga za na baje ma bete et arrivé jour musu na ki tellement pressé na bimi na bossa na téléphone na komi na arrêt na na sala appel vina benga déjà na zandu ba binisela nga biloko pas munyonga akoma ki pona zaki na reta aïs déjà ba tuna ba binisela nga biloko na ta téléphone na sac ezaki te chance na la matepe mutuka na zongi kuzonga na zongi position na kutele mobile na nga na petite sœur en tout cas c'est pas le senga mais vu que makanisa ma bien entre bon baleza la quitter na kanisa ba ma bete na kutu mobile na nga torse ni kilote mke petite sœur na nga liputa na to na tu mobile na nga ote ayoka mulunge na kuteka na ju téléphone na bina na letsaki donc zambi nani nga ko ndima oyo esalinga su pasi makasi prophète mbali nanga kisukola atiki telefone abo ekoti na code te ba message ya WhatsApp ekota asimbi telefone mbali nanga nata bo numéro etindi message eza ya petite sœur na cliquer na kota ba photo sexy leki nanga non betali solo ya cousine te non betali solo leki ya camarade te onolobela mwana mama nanga mwana papa nanga ngai yeti beli la tiki leki nanga meli a photo sexy pombalanga esala nini na mekotuna ye ekilanga pelelinga amakianga me respect azowanga malobi ye na mobali nanga eloko eza te papa eloko ezala te koma na bafoto ya bongo po mutu soki po akoma na niveau ya kotinda bafoto bongo okosala ngo epa nani epa moto olingi na tuna mobali nanga babiye na ye eloko te pakomba ye moto azondima asa te soki papa nanga nazoyeba te nayebi te tombe parce que en fait il souffre kozwa petite sœur no kovanda nde na ndako fallait natika ya souffrir fallait ndenge azalaki ne pas oncle fallait natika fallait nazwa te est ce que yaya nini akolinga tika leki na pasi yaya nini akolinga alia fufu ekila ye baopimele biloko yaya nini nyakolinga la likolo eponge leki olala na se so nazwaki nayebeke nazwi leki na nga eske fele nde nazalaki na zandu nano navandaka nakanisaka leki na nga kosala nga mabe nakoma na makanisa na ndeni la mwana mama ya owangana na maloba me ya de bref oyo ezali onga mona moni na telefone mobali nanga Ok, merci Marie. Nous un peu moi dans la kimia. Nous avons quelques questions. Je peux. N'habite que nous avons mentionné la question. Monsieur faut jouer comme capé
autour d'un poto me pose éclaircissement par rapport à ma donc la question donc maman direct donc de gauche à droite donc maman direct tant on a ba photo on a au transfert kango na téléphone tout ce téléphone bon pour mbala nazali kuna ta ya komitindela te namonaki ona tellement nazalaki émotionné ino mbalanga kotaki malamo leta naluka na bandolo bavite soloba nazalaki sutele da botolinga mama au téléphone nazalaki te dans mokolo yango ntango mama wana esalami ntango mama wana esalami otuni leki amanke oyo mais bana makima na nsima makima ntango wana makima na qu'est-ce qu'elle disait parce que moto ako manqué elle disait quoi aza na mobali na yo ayebi makambo wana te libo nimero wana otunaki eza yaye te natuni abebi makambo wana te atindaki biloko abongo te nayebi se na elongi abi asalaki erreur eza teke mobali nanga asalaki erreur kana asali erreur sikoyo anga tini yaone tinani anga tini likango na ye metombe na abi asalaki erreur kialinga tini na mutu mosusu ekwela mobali na ngai bon ntango ya na kati ya ndako suspecta ete ya miswa des fois fiancé moto chez moi ayaka oluke te namona te aza te ni na bapele ni yaya landelaka eloko te telefone nga muna somba yaleki na yo nyonso nga muna salaka nyonso ozwaka temps entre yaya ndenge azwaka leki na mwasi kobetele masolo ya vie est ce que osala yango yo potekaka ni mama ni bamama azalaka beni mwana ya mwasi azoexplike tala vie ezalaka bona est ce que mpo ozwaka temps wana ya osola na ndeko na mwasi te ozwaka temps wana te so attend te vi mpe kobima ntongo kozonga pourquoi mo fatigue donc ezalaka vraiment rare mpo tosala yango pas trop bino nyonso naza quand même mosala na nzambe bopriere esika moko mpe te bopriere na biso esika moko me ka kokenda ngo ya eglise yango na koteka mpe bafatigue peut-être mpe dimanche okotikala obongisa mpe ndako ozwa mpe temps kolala sikoyo mon dieu mokilo nayebi te epai noko kuna ye apesaka information ipo ozwa epai noko apesaka information ipo ozwa epai noko bisenga bipa noko azonyokola ye ofinga aolala na condition ya bien te aolia bien te bino mosa oncle ezosimba te na bana oncle ndenge nakendeka kaka na kimia nasengaki epa oncle efike naza mpe nga moko ayaka tovanda nde oncle apesa nga papa za biso baparent bakofi wana so mibale wo ozaka mio mibale tozaka na ye jésus koyano awa na bravo jésus nayeba ide na yo oza na besoin nini mpo lisolo wi toyoki eza vraiment na besoin na yeba si réellement vraiment ye abimaka na mobali nanga mpo owangana bafoto ya mwana emonani baowangana basala yango te ye des fois na suspecta ya biloko mona ndako baakirate nga salela bakirate nani akirate bateste ya grossesse balona bakirate we namona nanga bar moko natuna ye otina mitestaka omitestaka ndenge nini tanke yo oza na mobali te nga nabimaka natika ko awa nazongi nakuti yo awa sikoyo komiteste par rapport à quoi nakutanga ta ya ba 3 ou 4 fois ok merci
une fois sur la muka au mona mobile no approche ma be ou soit na lek no est-ce que so au mona ngo to na nte et quand on a écouté bon on a les gens de la bourse na téléphone oui na wa donc quand il y a deux choses wana te ya mukolo mona bango ba un peu moins suspect puis na ba téléphone oui parce que au moni elo moko bon mambo yo succès en plus les qui n'a comme nyos ya mobile na ye faut se dans le défend ata devant to sur mobile na fuye luka ya akota na lisolo o ya mwasi na mobile bazo solo ata devant na chambre fuye aya luka kota luka donc babilo mo bizarre donc c'est comme si yeki bombanda mo nga na ye yango pe c'est ça là qui na suspecté quelque chose mobile na ko le bébé ko gangele te attends c'est le mot pour ça ma bé autant sunga na ko lo bati mobile na ngai mo za responsable anda au lo bati so ni lo ba bakati na ba na to va na betu ya okota la chambre alukani masala mo trop ba na tika eka na ye zanini ile contre bango zanini malgré qu'il a zo wanga na mbali na zo wanga na ngaba na comprendre na ngata bo wanga na bon pourquoi pas si ça qu'on a ndao tu as besoin à on a bravo Jésus parce que yo bi au suspecter qui bango bon suspecter bango lukai ba pasteur qui n'est pas enclété, mais on peut expliquer. Il est sonné. Il est sonné. Il est sonné. Il est sonné. On a boyaki. Ok, pas oncle. Ok. Merci. Je crois de poisson dans l'abisso. Tu l'as dit histoire, ma marite. Et après, c'est ce numéro, il y a petite sœur. En tout cas, c'est ce numéro, il y a petite sœur. Si maya pib oyo toujours bien aller qui na et puis tu as la question autour na petite sur na et on a un plateau désormais bravo Jésus-Christ et kokita na Lubumbashi bana Kolozi bana Likasi Chic Mukadi au kita sur place na kati ya Lubumbashi bana nyosa golf wana Lola Balikasi Tozoya. Bwana Yesu asifiwe, mubarikiwe kwa jina na Yesu Kristo aliye haya Mungu wa mbinguni. Bien-aimé l'apôtre Moïse Nazoya Lubumbashi. Bravo Jésus na mboka na bino. Tozoya kalamingi te awa na Lubumbashi. Je crois au lingaka bravo Jésus, au lingaka Thomas Fabien yo azoya. Ok, merci. Je crois que la publicité. Et tu peux ça communiquer au Tobaki que Moutou Nyoso a besoin comme membre à soutien Bravo Jésus, Benga Papa Chic. Avec un $10, on n'a pas ça peut nous aider pour que nous salanzambe Nzambe kende. Vraiment liboso. Et on apprécie encore Maman Fatima, Maman Fatima Zota Bambote Belé, ainsi que Yemoko César Lufuanchoni, notre vieux. En tout cas, Yoyi Bikane Zali, Nzamba Pambolesko Zali. Botolanda Pib, beaucoup de la biso directement, petite sœur, comment on a dit? Nathalie. Papa, il est côté la biso, Nathalie. Bonsoir. Bonsoir. Il y a Nathalie, au côté c'est vraiment casse vous. Il y a des cicatrices, malamoko, babing maman au côté, comme si vous vouliez pour s'attendre dans les camps. C'est là, t'es papa. Vous allez bien? Elle a bien ma casse. Ok, d'accord. Fanda peut pas yana. Bon, mon yano peut se taper à ta pote. Bonsoir. Yana Taliboni. Bien papa. Vous allez bien? Elle a bien ma casse. Où tu es? Na uti nanga pas comme vocama na moi binganga. Mais il y a un petit bon mot pour prendre ma camarade. Où tu es pas camarade de? Ya binganga ka na getala zo bela on kinda.
Ok, ndaki hein. Wa fandi ona nzana. Yana ngai. Yana yo. Est-ce que vous tala? Yana ngai. Na bo tala susu. Et puis pourquoi na tu tala? Oui, bité. Au moins le ngnes andeni. Déjà sengo. Te alela. So oui ba pourquoi zo lela? Ebite. Oui ba tindeni. Na ebite so problème ni azana ngona ebite. Donc ya no titi asala bo ibo so na ndako. Azala boyete mais na comprendre te ndako boye. Vous avez danseuse. Na danseuse te. Bo bilamba bondeni. Yo d'abord fana na wa. D'abord na ndako ya. Fana ndako ya. Ndako ya na ba bilamba bo vraiment. Ya ito sambela. Ya Nathalie plutôt. Na sambela. Sambela. Bukenda à l'église. Akenda. Pas tellement. OK. Merci. Yana yo nga fandi wana. Azana problème wana yo bien. Problème na yebi. Yo yebi problème. Na yebi te na yebi lotin. Et loko ele kana katsa na no yebi ngote. Yeba kata. Ayeba kata. Yes, de boya yeba makambo. Na yebi ngote lo. Ni nyosa yeba kata. Na yeba te lotin. Téléphone is up. Téléphone est en charge. Est en charge. O tiki ngona na régie ba charger le biso. Na somme le téléphone. Ya mto sumila. Asome le téléphone. Asome le repona ni. Asombela nga kaka abisima na so emsu po na robe akoba na benga nga na za wenza benginga. Mo sombela nga bandego pe za. Ba na téléphone na yo téléphone na yo oya na sombela yo wana. Bana ba benga omi. Ba amina nga kaka. Ba amina yo. Amina nga. Esili. Esi. Na ya na yo. Na ya na. Mutu so benga wazate. Azate. Na masolo pe na WhatsApp mu super sala azate. Azate kaba amina. Kaba amina yo. Ya mibali to ya basi. Ya basi. Ozamba mi mibali te? Ozamba ba mi mibali te. Ah bon? Na kata téléphone no bilo mabeza la te. Ezate. Bilo mabeza te. Elo mama mabeza te na kata téléphone no. Ezate papa. Ya solo? Ezate. Lo puta papa nous sommes mwana ko boma mutu kufundo mwana mwana nde apanti. Yalo babo ndeni. Mwana akoboma mutu abomi yo peno kufi mwana. Na sali yo zo tanga misapi boye leti mutu sali lo mo boye lo nga sali lo bana lo nga sali pona oyeba te olo na sali. Ozo bati. Na yebite papa. Bozaka bien na kati ya ndako. Toza bien na ye lelo na moni ka changer nga face o alela so alela peine na ipete. Oui pété. Na ipete lo azolela. Et c'est tomba un jour mobile na ye, c'est mec na yo ça benga yo déjà. Bosola pe na téléphone, apa na ndako. To so la téléphone linga ko to so la téléphone. Na linga te. Ngai, linga ko to so na. Yo no linga te so na ye. Na linga. Mais numéro ne quand même ça téléphone na yo. Exact. Mais on est exact. Comment vous faire un ndako moko yo za numéro mobile ya na ote? Azara numéro ba amina numéro ba ya na bisa. Yo za numéro de gâté yo. Na za na ngote. Yo za numéro de gâté. Na za na ngote. Nathalie. Yo beto na bondeni. Oh. Nathalie. Papa. Yo za numéro ya semek na ote. Na za na ngote papa, na za na ngova. Osana yango te. Na za na ngote. Nathalie osambela. Na za na ngote papa. Te na tous osambela. Na ke na 10 bonbonka. Tala muni aso meki na ko. Non. Muni awapi na kofino sambe. Maman. Ya. Na kofino. Puta wakase. Merci. 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 Nathalie. Papa. Il y a un problème dans la katanda qu'on a mis yo bien très bien, il y a eu kambo ya ba photo, il y a eu ma be au tindela ki na téléphone, il y a seme ki na yo. Est-ce que vous yé bakmo? Nga Nathalie.
nga za ba photo na tinda mobali na ye ba photo ngai ba photo ya mabe makasi na tika la kosala nguti na tika la kosala nguti na tika la kosala nguti yati fano awa Mwana kindo. Pona mo déjà. Mwana kindo. Mwana kindo. C'est là pardon maman. Maman Rite. Le rose a besoin de trouver solution. Ils ont mambo na otuna Nathalie pona mekape ko yeba. Téléphone yo ils ont un code. Téléphone na ta code. Ya ko tinda batareshi ba ilanga téléphone au fungula. Poni papa. Non on a besoin pour na ba vérité mon na katsa na to longoli mena okota na corbeille. Elo ezosate. Téléphone na ngaka osala ka ngambo. Ulinga mtu so sala ngote. Na ngambo na sala. Dikamni na ile ka entre yo na mbala. Makele moza na katanda ko meka betela makele na katanda. Yo betela no histoire. Ibana no ndenge ni po makele salam. Papa mama sozo loba nga Nathalie na yebi yango te makele le na katanda oyo yebi makele oyo yebi est-ce que bon yela mbane ba malam na mona kali na mbaye ne ezo simba te ezo yokuba yo kana te mais zo comprendre te le onezo le yo betela no solo bas betela no solo ni ba mbaye yo kana te yo betela nga zo mona ka ba mobali ba koto akange longi koto mwasi akange longi nga Nathalie na oyeba makambo zo le kana te pe ya pa obetela ne nga te obeta makambo zo le kana te papa so nga na oyeba ndeni na komi nzambe pona na oyeba na yebi te ya na yo tikali jamais ko be no balé bo fana memba bo atene likambo bani yo papa ya na biso ndaza azo ata tante ovansanga abano to wakoloba ye ka koteka poko aki ateki azongi butu asokola aziba atima kolone alana avana mbai na ye ko ngana zo ta aso nanga ndeni yeso atikile ka mbongo atikile ka mbongo na yo mbongo somba bo aki bosko songa samba siko Nathalie eno mona na tuna yo parce que vous avez échappé. Non, échappé te. Au moni somme d'abord le kuta ngana ibaka. Non, le kuta te. Ngana ibaka. Si y a na zole la boya na beti li solo awa ke et ça mona déjà 3 fois suspect entre yo na mobile na. Eh. Ko le mususu mobile na zo sokola. Yo Nathalie ozi ba photo tin na WhatsApp elongi mi yo na numéro parce que ça atuni yo olobi o yeba kambwana te. Ozana no mobile net. Quand ngo lobi ya oui makambo wana te mais bien on teba bablo ba test ba zembo oui bien on pété na bien on te na sala yo ba kindoki yo na sala ngote yo na kanga ba kirate yo kanga shuni yo na kanga ba kirate yo kanga ba kirate wana no tabo na respect wana ngai ya respecte pour ya na respecte oh na respecte garder ban. Voilà, OK, merci. Garder ban ko na ndako na ngabe yo ko garder ban ba que je suis garder ban na respecte toi pour ya s'il te plaît Fanda ya Nathalie papa je crois à grande sœur à sa grande sœur ça peut pas être comme ça obika public ko bambo na mona te langage ya boy eza malamu te asa ya non aya na me garder ban ça va merci pour garder ban yona mobali na ye loko esate elo ezaki yona e botka ko pima pete to bima pete yona otka pozo ba photo pete otili pe na ni WhatsApp na sala ngote papa donc mamlo so yana na yo koloba awa akoseli yo ba problème wana afonda ngo na ndenge na afona na ndenge na ye c'est ka ta ndenge ya posa ndenge na kuma na mobali na ye ponga na ko na sala ngo non loko lo bianga na ta na ye biango kukuti na ye biango ti wala zenda posa ndenge na kuma na mobali na Maman, so Robert tanga na obamanga. Moto obamanga, nazo pekisa yoko. S'il te plaît. Maman, awa ezali riche. S'il te plaît. Bon. Na tuni yo ba question. Obo ko répondre nga. Oui bien moté. Donc on est innocent, na mono so ya na ba. Ya putain. Vous êtes vraiment innocente. Pas innocente. Il y a ma casse, d'accord. Pour mes athées. Pourquoi c'est la mobile? Vous avez dit que c'est même dans Zalia, vous avez dit
mobali na bayeba ni nayebi te Oui, vite, hein. nayebi te Pourquoi tu as m'bali rapidement? Mobala kota. Mobala kota, parce que Makambo, il faut tout katango awana bravo Jésus. Bali faut kota. Pour une question, on a autour de mobali. Le roi yobo yébité. Le roi yobo yébité. Ezapo yébité. Nathalie. nayebi te pa Merci beaucoup. Merci, ma plus beaucoup de rapidement, mobali, s'il te plaît. Beaucoup de mobali. Désormais, bravo Jésus-Christ et Kokita na Lubumbashi. Bana Lubumbashi, bana Kolozi, bana Likasi, Chic Mukadi, Aokita sur place. Na kati ya Lubumbashi. Bana nyosa golf wana. Lwala balikasi tozoya. Bwana Yesu asifiwe, mubarikiwe kwa jina na Yesu Kristo aliye haya Mungu wa mbinguni. Bien-aimé l'apôtre Moïse Nazoya Lubumbashi. Bravo Jésus na mboka na bino. Tozoya kalamingi te awa na Lubumbashi. Je crois au lingaka bravo Jésus, au lingaka Thomas Fabien yo azoya. Merci beaucoup pour la pub autour Golanda. Beaucoup de la biso en tout cas pour makamuna ngomo monawa et comme na golegelanga. Donc na yamba bat na bravo Jésus mais oyo na évité to sande nini. Donc il a évité. Beaucoup de la ngambali rapidement. Beaucoup de la ngambali parce que Likambo et tout ça il faut pour tesi lambala moko mobala kota en tout cas mobala kota il faut bena kota il faut kota mobali vraiment faut kota il faut c'est obligatoire mobala kota. Bonsoir. Oui, bonsoir. Papa, vous allez bien? Oui. Salam beauté. Ok. Autant madame de Wendeli. Non, namoni na titili ya kolinga. Na titili de aiza depuis ndako. Atitili bona mikolo ya mona ndako. So fois mais mango petit passe batnya so batali pour pesa publicité. Non na tuni kaka. Yango bona otina ndako atitili. Ok. Merci beaucoup. Je crois des babakake donc les abaza au kuka. Papa comment nani? Deken. Oh ya fani pepe nanga zanen. Aza madame nanga. Madame nayo? Oui. Bon leti na même bilamba. Petite sœur madame. Petite sœur madame. Il y a un problème sur les canards sanda. Oui. Je crois que madame Azawa il est quel lieu bon. Moi tout qui va détailler belezate. Oui pour moi ça s'est passé là-dedans. Oyo yebi. Hier azo kwa kizinga kenga azo bima na leki na c'est ça. À part wana nebiti. Yebi soute. Il n'a pas quoi acquiser. Oui. Ce que les camarades ont quoi acquiser pour na yo. Ils ont vrai tout ça faux. Mais bien autant. nyonso bandoki na muta malamu te na entourage nanga na muta malamu te na yo ndoki na ye ndoki Rit eloko nini elasanga na ye tobimaka papa na telefone na répertoire na zaki na mutu musu te po ani po ye pa nga ayebisaki yo nini ezaki rien alobi azala numéro na ote non alobi ate prophète Alobi. Bazala numéro na ote etomaki epa na ondeni mwa mobali ekota telefone ekali zela siko makambo ya nga na yo ekomi wa ndenge nini ekoma kaka adela katela biso kopola suki oza mwasi mabe obobomba mobali na yo te mobali nanga mwasi mabe bombinga mobali nanga bombinga so zela posa na ezali so bowanga na poaje posa na eza nini ayeba bobimaka upa Baza besoin yebate. Ayeba relation entre Nombali na Nathalie Zani. C'est mitima makasi ezawa umweba bokombeli bawe mitima ndoki mitima makasi kandi avanzela bango omoni bati kokorolasi balakisanga ke couple yango pena na confirmer ke couple yango baatelinga ndenge moko omoni so ozo raisonne mabe po wana donc nazalaki zoba nde na ndimaka ke petite sœur na ya fana na ndako na nga oyebaka baintere na naleka ndoki na ndako oyebaka baintere na Papa,
nayoki likambo kwa mama Rita lobi awa ke ba photo réellement etombaki epa na yo yo po lobi ke numéro aleki ezalaka numéro aleki ya ye yo za numéro na ye non oui naza numéro na ye mais yo otoloba na boye koloba mpona yaya azalaka brutal azalaka makambo boye donso na lobi esa mabe yango nazwaki bafwa apesanga na senga bafwa numéro apesanga numéro mpo ere mosusu ye nga nakozala na ndako te ye akozala ndako okenda bamboka kosoma makala yango nazwaki numéro na ye akozala ndako to abenginga ozala pi yaya ye yango nazwaki mabe te papa nalobaki mpo nayebi yaya nanga très bien azalaka brutal yango naboyaki koloba bongo nazalaki kaka mama totika mutu aloba ya Rit Muniyo. ya Sorit bobenganga Ndoki. Papa, ils ont comme ça très très important. Autant moto est plein la carte là, il nous a responsable. Mon bande za chef ndam. Lelo moto est plein la carte ndam na yo, ya mamba soni. Moi ça tourne na ndako, au lobité, mais moi ça me montia na bravo Jésus. Que pas banginga ite? Atunyo plusieurs fois. Apesinga respecté. Yo no personne respect. Tant il y a combien de niveaux de ma photo respect. Respect le ngaki wala. Est-ce que y a mamba photo de? Respect le ngaki wala. Rit. Papa, s'il te plaît. Ba photo combien de? Makambo photo ya ba nu. Ya ye, yo tsala mona te loba Zalaki secrétaire. Nathalie ebisinga boye. Bof na sali erreur. Ayebisaki yo. Tandika to bweta. Na yebisaki ete to na sali erreur na Ndoki tala to bweta. C'est là. Papa, je crois choc il y a moi si nous comprendre. Tant on a le non à ça que il y a ma photo. Merci. Écoute qui na téléphone na yoto ma boko na. non téléphone. Na kene ko sokola. Voilà. Na kene ko sokola. Wama ya pourquoi? Oui, na pourquoi? Na tika ki téléphone na kiti. Soit disant soit qui téléphone na ngai ya bali kotela biloko na kati boye. Aye ko benga nga alobi na ngai ya moni ba photo ya Nathalie boye. La tout peine Nathalie au stade boye pourquoi? Abisinga na bon pe erreur moko boye. Kapara Nathalie. Papa il kapara Nathalie Nicoloni pas. Il est dans la kapara moi non. C'est là. Il est battant foutima Nathalie soyez. En foutima. Madame soyez. Foutima. C'est là non il y a vite. Loma makambo za réalité oya kotela makambo pa batala nzambe pourquoi oya ngobo eti pourquoi Papa na ngai yo na moi sino to bozando ba ina ye ba téléphone ya ba code mais toi no kotsa ma ba code bon na tsaki code par rapport kende na kina ba voyage na ngai bongo peut-être pe ba koyi ba nga téléphone na tala makambo koma Atati o tseka kitiko kwani so yoka da téléphone nga sonné ya banina mabeba message ya Nathalie kali ya boniti ya Nathalie kali za jour jour Nathalie tenta ba kwa kiso makambo ya Nathalie kali na chaque jour non bani papa nga yebi na makambo ba loba te yo ye ba yebi na mati tu vas pousser na kango na mon Nathalie s'il te plaît tu vas pousser na kango na mami nazo comprendre penda vous avez besoin ya solution likambo tu as solution likambo mango positif mais yo dois reconnaître quand même que Nathalie c'est pas photo oui on reconnaître Nathalie on reconnaître que ma photo ne quoi kuna mais putain papa moi na zando oui d'accord Yarit d'accord Yarit que zonga non d'accord merci beaucoup Nicolas va avec l'homme de la sagesse. Ils ont Thomas Fati. Tu obenga ya pota. Pour le cambo ici là. Na pas na kinana. Na fait pas na bando. Thomas Fati yaka. Na leki na mona mama na mendoki. Azo pomanga. S'il te plaît maman. Fais ça te butu mususu. Thomas Fabien Kota, rapidement. Bonjour, Thomas Fabien. Oui. Ok, merci beaucoup. Je crois, l'homme de la sagesse.
et plus que Salomon pour Salomon ça kufa hier azali donc tulingi et akata likambo pour mes alliés wa nazo expliquer yo et moi le mbangu mingi au soit et puis il faut soit temps il faut Natalia Loba il faut Loba pour maman de ça lobby to pe misaye par lobby mingi moteme musu abengisa leki ne propre papa maman akufa asa ba ofeli na bengisa leki na eleki na zage panoko no ana go nyoko me panoko ebengisa na katanda kuna epo azala ndako mona yi mais il s'est spété bango plus de 4 fois mais loko so boma a ezali kamke na tuni na tele ba question nyos na tele biga na yebi ya moté mais mobali aye ko confirmer biso problème ezali ni n'est pas Nathalie soit disant babima na papa na mobali na ye ya mona ba photo ya Nathalie ba photo na wale to bakate wana pour na quand même comme ça quand même respect et pas na yeto kota yake na oskola ma ya butu bani za ka kenda iki abima ki pa bimi ma oskola ya fandi abuka photo koti na WhatsApp ya Nathalie na ba photo wana directement mobali maintenant mobali adasuki na de 1 de 2 mobali code comment na téléphone il faut code de la téléphone na toute la personne qui comme là Isaac il est pas fini oh après na éviter na souki wana merci beaucoup papa Eric pour na kobandana na sisi avec papa moko sangabi et pita ko papa balo eza réalité mo eza eza sisi mo eluba mai ningana papa OK c'est que ceux qui mai ningani ou soit babwaka nzete na mai wana ou bien libanga ikoya kina mai na koloba bu awa ya Nathalie na papa Ken. Merci. Na nyonso oyo balubi awa bino bokolo baninga en 2 mots kaka ba inventé to ba kosiri bino na baninga na papa Malobezate. Tu comprends malobezate papa? Ce n'est que normal. Ya Nathalie. Yo pe ondienu kwa bakombo mtezola. Na nyonso ya zolo. Yo koloba. Ndio leo. Zani kapa. Doki ni mzopana bwana doki. Osambela. Samira. Un pied dedans, un pied dehors. Bon papa. Bon, dans un moment tant que prière parce que la voix j'avais trop, la voix je l'ai qui trop. Idem na ya Nathalie. Merci beaucoup. Beaucoup sungana tanga verser mon. Problème t'es. C'est bien. Atanga verser mon awa. Quoi eza Ecclésiaste chapitre 12. Ils ont le biso sur le na biso kumba kama na vie na biso na sa. Yoge. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. OK. Do ilenge sepela na bolenge na yo. Azaka mayele mwamba de temps. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Donc mutema na yo sepelisa nango yango na mokili awa na se. Tango za na lo ilenge. A continuer le Bible. Marche dans la voie de ton cœur. Do tambola lo lenge motema na ezotinda. Motema tindo lula na yo. Motema tindo oyiba na yo. À continuer à avancer de l'oba. Continuer à avancer de l'oba. Selon les regards de tes yeux. OK. Qu'est-ce qu'on dit? Ce qu'on a sepelagana et loko achena suka. Maloba ya suka. J'espère beaucoup qu'on le même atoi boyoka. Alubi sikobo. Alubi.
abakisi siko alobi mais sache que tout cela Dieu t'appellera au jugement. OK. Na kati yango Salomon alobi sala bisengo nyonso ya moto ndenge esengeli oyo nyonso ezotinda lata sepela mela langwa nyonso wana linga basi 15 14 nyonso ndenge okolingela me na nyonso ntango ozosala kontaka mikolo no na sa mokili un jour nzambe akotuna oke ntango bapesaki yo marche na mokili otambwisaki yango ndenge nini okozala juge kote ya bato baza malamu to kozala juge kote bato ya babi nde par là na nini natuna est-ce que verset oyo ezolobeli moi quelque chose avant to avancer tokota makambo abisepela na bolenge me yeba yango ke nzambe akotunaka olobi oyo osalaki na mokili wana eza oyo ngai natindelaki yo to yango na natuna suko mpona mbala ya suka lisusu ya Nathalie na papa Deken. Papa Deken. Vous êtes sûr que accusation nyonso maman Rita azoloba vous en abino na kati te. Maman Rita a raison. Ça a raison. Aza raison ni. Ma pétition là. Ça fait combien de temps? La minute déjà 6 fois. 6 fois. Bon, na ça qui on peut pas me battre. Hein. Na ça qui on peut pas me battre. Est-ce que Papa Deken, quand tu parles, tu sens quoi? Dans aux audacité à Olobana, tu te sens bon. Et par rapport Nengue Fanda. OK. Fanda. Je crois na osengo na nozala kimia. Na ebi keza passe. Wana na choc. Parce que soki olandaki bien tango na bandai koloba na lobi bien mai ninga na pamba. S'il te plaît. S'il te plaît. M sur réseau tindeki abimana petite sœur na. S'il te plaît, pardon maman. Ya comportement na. Pardon maman. Tikela na temps aloba toyeba. Na ebi keza passe pour na oyoka ngo. Malgré biso to so aller devant loba. Mais to oyo sentir eza biso to sentir te. OK papa, vous évoluer. Les qui vraiment le comment boyer pour koy bangote et que la moni mo sala nzamba tangi bible et na boyinga pena za ba fardo wana et là telangai ndimi asolo na bimaka na ye do mariana leki oui anda mo oui web so pour moi bon bango tofanda wa côté moko papa na bango abimaka na mama na biso et lelo ngaso na koma orphelin koza papa na ba mama na kufa papa na pe akolanda na sima papa na bango ataki maman na biso zemi dès que maman na biso azalaki na ndako ya libala autrement osala ezalaki te et papa pa tema bandokende ba voyage zemi e kobima ke aza na zemi papa azalaka te po papa te moto atiaki zemi wana papa na bango aparveni komema mama na biso na hôpital bakende kolongola zemi wana ndenge bakenda kolongola zemi wana mama nanga zonga susu te mama nanga
papa na ngai na souci ya mama na ngai wana te papa na biso ya kosala crise ye pa na ngai mama. Mais c'est ça qui n'a pas qui m'a appelé dans ça quand chance. Le mot est tata. Et c'est ça qui n'a ça dans mon co. Papa. Eli pardon. Eli pardon. Me toucher. Ah. Non, bon, bien là. Non. Nathalie. Papa, Fanda. Fanda. Aïe. Au bunda golosi de ma cama. Yeah. Nga lelo vina nga choye simba te ba parents nga bazate ya. So ba parents nga bazate nga ba ndeko fifa boete. E ba ndeko fifa boete. Nga ba ko ba difficulté pour parents nga bazate ya. Yeah. Est-ce que tant on la sabo misapi. Bango ne baza cause. Ya liwaya. Maman la bino. Mais ba parents na bango, je n'en disconviens pas. Si le bino na mutako futa ce n'est pas dit que ça fait que non, papa va dire qu'il manga. Non! Nous avons apporté ça sous naïe. Mais tant que papa va il faut la bager les bango aussi. On a ok pour luki au sali, au luki rit, au lingier le la moisi. Et puis attends à proposer dans malek qui nous nous sera venu sur l'ibana na kati ya nda na yo donc ça dit au suer pour les conjugal na yo sali c'est les bon. Tout à battre. Il y a suicide, ma suicide. N'habite pas dans papa, mi bali, banani. Donc, bon, yo, papa. So, bana, on entre bon. So, ya Nathalie. Yo, le baki, y habite. N'habite tout le banini. Tala misala satan na place ni marabatu likamba vengeance. Tala makambo leki vengeance doit créer. Le mobala ndimi azwa bango so mibale yana leki. Kwa sanga na bango. Na livre ma batu tozo pe moi. Toi bagata toza na mukili. Te baranine to ko sala parce que keba e ko landa bana. Bon, mon sort, il y a vengeance. Là, c'est Mimi Bat. Merci Thomas pour la verset au Pessibiso. J'ai beaucoup aimé cette verset. Tant que vous avez l'engagé, c'est pas là pour l'engagé, non, mais sache qu'un jour, on passe dans le jugement. Les autres parents, mais t'as là, on n'est pas comme subir la conséquence. Quel est bon Dieu? Nzamba bravo, Jésus, pas me de cognoso. On peut tout tirer sa attention. Mais suite de Bossiengaka. Esaïe. Zamba pambola biso. Merci. Na kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli esimbi te nkomsu na vandi kabo na kwei na YouTube na chaîne na moni papa Moïse ebisinga lobi bossa na nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo bana nzambe na salaki oyo papa Moïse ayebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na ngai
akomi koloba mwana nga soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo adiagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko nda change maloba médecin lobi o mais namoni changement esalami namoni mwana akomi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te mais eloko nini esalami nayebisi ye nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais ka Jésus-Christ de Nazareth komisa yo au centre luka délivrance ndo komona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance na nga natambola epai ya bapaster nazwa eloko te mais na nzambe ya ozana ya papa Moïse bikamwa ekoti na vie na nga. Shalom, shalom peuple de Dieu, bana ya ozana naza na esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te naluki badelivrance epai ya bapaster ebele me bakokaki kodelivre ngai te. Alors ntango nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpona koluka badelivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. MKO Pacific Prestation de Services, SU, LDA. Une entreprise centrée sur l'apport de solutions d'excellence sur le marché national et international. Avec une connaissance et une expérience approfondie dans le secteur de importer, exporter, transport international des marchandises. Notre équipe hautement qualifiée et spécialisée est prête à relever les défis inhérents au commerce mondial, en cherchant toujours à dépasser les attentes de nos clients. Nous travaillons sans relâche pour garantir que chaque étape du processus soit exécutée avec maîtrise. De la collecte des produits à la livraison finale partout dans le monde, à des prix abordables. Nous nous engageons à entretenir des relations solides avec nos partenaires, basées sur la transparence et le professionnalisme. Construire des partenariats solides, bénéfiques à toutes les parties impliquées, du monde à l'Angola, de l'Angola à la République démocratique du Congo. GPS, Marshall Bros Tito N90 à Andar Miramar.